te naloba namona bapromese oyo atakoy lokola bapromese eleki ebelisi ete naloba natala namona lokuta oyo atakoyo alopali oye anamboka oye merci beaucoup nakozala na 10 minutes oyo nakozwa nasengi na sécurité kokozwa na ndeko wana soki tokomi mpe ya kotanga communication na biso to déclaration na biso batika biso mwa me likolo mabele na biso tokokufa mpona ya likolo ya Congo tokokufa mpona ya tele kozomema biso awa bana fali oye kasi na kati ya bato ezalaka moto moko akumbaka vision nde fali akumbi vision biso toye tosoutenir vision na eza lokola nzete etelemi me misisa ezali mpo lelo bamona nzete te misisa efali eza yotoyo te eza cangu to cangu te ezali yotoyo te bana mboka oye tosengeli totelema mpo toloba nyonso oyo peuple congolais alinga koyoka te motu makasi eleki yo toyebisaki yo bakayile pese bakosala eloko te bakayile pese bakokosa malandi bakayile pese bakozwa machete bakayile pese bakokoma badi progrès babanda kokanga bato babanda koboma bato bakosala trouble na mboka baza bato kopesa confiance te yo monaki biso pamba lelo ngai na yo ntongo etani tokomi kota yo otalinganga na tali yo tolobi ya mboka yango eza bien te bana mboka oye yo nde otaki mboka complicité yo peuple congolais totaki bino badiscours ya Chilombo ezali badiscours ya démagogie badiscours ya lokuta badiscours po afaire plaisir na yo peuple mais na terrain akosala eloko nyonso alobaki na maloba eske lelo misala ezali anafelo ye outi kolanda eloko ya badi progrès outi kolekawa di progrès est égal à kuluna di progrès est égal à M23 na moto azopratike mosala ya kosima machete baarme blanche na badrone azokose permettre mpe ya kokanga bacivile ya kotia bango na boloko oyo ye aza leta te motu wana na M23 différence eza nango eze tokotuna mituna eske bato ya UDPS bazopena bato ya M23 ni nombre to ndenge nini oyo bazosala baacte bilembo na bango ndenge peuple azonyokola peuple azopenda Kinshasa na baprovince du progrès azokanga civile azokanga bamama batala kosoma babalo ya bilamba na limete ifo bapesa bango mbongo bango nde bazoshama wapi la police wapi service ya leta oyo ezali leta eyebi oyo constitution eyebi me lelo tozomona badi progrès nde bazosala lwa na mbo nsima ya koboya kabwinda ogise kabuya nsima ya kovomiri ye nsima ya kotelema ya ndeko oyo babengi ya force du progrès mokonzi ya bango oyo babengi na nkombo ya jekobeya lokola avomir ogise kabuya ka avomir jekobe nde akabi badi progrès na maboko ya satana nde oyoki kilimbalimba kiti akei na ngaliema balandi bainformation banani bakote na résidence ya Kabila bautaki wapi bazwi information balandi tina ngaliema tina quartier général ya badi progrès toko nde bautaki wa ogise kabuya wangani mais lelo tokangi ye na eloko na bo Félix awangana bakayide pese bawangana lelo tokangi bango na eloko na peuple congolais azala témoin lelo e bandeko na biso a majorité sur 90% a majorité baza bandeko na biso bakasa mpona nini bozokosa bandeko na biso bakasa ye bakota na problème na baninga na bango bacongolais likolo ya intere ya motu mo eske batayide mpe bayaka na noko Chilombo mais bakoti bango na conflit moko na baninga bacongolais likolo ya buzo bawutaki kokanga bango
selon les informations, dans le côté quartier général, Ngoube Beti, mosusu alobi kutu na nzoto te boma moto na nzoto te kanga bayombo kanga basase ya Chilombo oyo kanga bakriminele ya bauti kokanga bakriminele ya Chilombo 65 criminel ya Chilombo oyo akreye na ville ya Kinshasa ebomaka peuple congolais bakriminalité ya kobotela bamoto bakriminalité ya kokata bato bamashete nzoko ezali bato ya bakoti na camp général na bango moto kotala te na badrone oyebi drone na badrone c'est-à-dire badrone wana basombaka yango drone moko eza combien nani azopesa bango mbongo basomba badrone wana ya lokuta est-ce que oyo ezalaki badi progrès te oyo balingaki baboma kamere te likolo tokomitela yango wana bana makosa oye soki omoni mwasi na yo akokana na mwasi mosusu mokomosi okoyamba yo pese biso mais mwasi ya ndenge badi progrès bakokani misala na bango ndenge moko na bato auti kokanga ya ndeko na biso malanga bazalaki na badrone malanga bazalaki na minduki bato ayile pese bakangi bango na baarme flash na bamachete na badrone na bato bakangaka na boloko bazalaki nzambe l'état de droit ya bato ayile pese un civil azokanga civil atie na cachot okosambisa yo kotie na boloko ni voilà l'état de droit de l'UDPS voilà UDPS parti politique oyo bino botiaki motema ekolesa bino ekosala soki ezali parti politique ya bando lelo nazoyebisa yo bitumba ewuti kosalema kuna na Nord Kivu bawazalendo na ba M23 lobi na ntongo eyindaki mabe na minute tozalisa bino déplacement massif ya population esalami lisusu ya koleka selo société civile alobi na Rutshuru sur 14 groupement 12 groupement oyo ezali sous occupation na M20 batikaki na 2 groupement esika wapi bawazalendo bazali mais touti koyoka trêve humanitaire oyo Nations Unies apesaki balobi bosala cessez le feu mais na bapesaki cessez le feu yango na bawazalendo to na FARDC to na wazalendo baboyi na bango balobi pese tokoyoka te pese tokoboo or wazalendo sur le plan officiel sur le plan international bayebeli wazalendo aza rwandais aza rebelle plutôt azali batomboki ezali bamilitaire ya armée régulière te mais ndenge nini bango balingi korespecte trêve humanitaire te bana markofangoye bitumbe bandusu ya M23 kuna lobi masasi ebeti akosakana te ezokisi bati na bapombe oyo ba M23 bazali kolage na bavillage oyo ezali na baterritoire na biso koto Chilombo na mbete ya hôpital koto Chilombo na mbete ya hôpital bapromese na lokuta eleki mingi ebelisaka mpe etondi eleki mbeka edepase obeli te obeli te bana batofangoye tolobaka mpasi ya congolais na konyokoma ya congolais bokobele to tokobele te ya mibale nalandi Jacquemain Chabani na Top Congo FM azojustifie maladi ya Félix Tshisekedi Tshilombo batuni ya lobi oui chef de l'état azobela bien sûr mais aza te na uti osola na ye kutawa kuna likambo eza nango te estce moto alobike likambo ezali eke yo oyebi likambo eza biso toyebi ke eza maladi moto nyonso abelaka akendaka mpe hôpital
Etienne Tshisekedi pe abelaka eza malade normal nsima nango bakutani na Yesu Masiya soki ye pe abeli eke Yesu Masiya alobi lelo yaka ete yo boboya bango bato bazokufa na este des milliers de Congolais oyo bazokufa bana matefali oye bongo bato oyo Mike Karambai abomisi na stade mokolo wana baza bato te soki 1 million de personnes bazokufa bongo soki moto moko akufi kongo change bana matefali oye nani bokonzi tozala président mboka bulu yekeko soki toke na sénat kuna bato ya UDPS balobi te il faut tutiaka ndeko na biso toyebi te fati lokola keya otala koyeba position te oyeba position te sénat yango eza ndako na bino kongo eza ndako na bino soki Tshilombo aza te il y aura un président. Même si Tshisekedi a confié, même à démissionner, il y aura un président probable. Mais, on va manger. makambo eza yango tolobino baneside botelema lokola moto moko bote bato ya pouvoir baforme du progrès babandi kobunda kokota bato ya bandako babotelaka biloko après yeza koyesa bato afaele baanekisa ngongo ya pambao bongo bali progrès bazoki eyebanaka kobotela biloko ya bato mpo ezeli Tshisekedi azopesa bango mbongo ofele te ye kuta moto aza au pouvoir il faut pesa bango misala basala me baisafrere bali progrès basengaka mbongo epa bamama oyo bazokende kosombaka biloko mpe na wenze etalisi noir sur blanc ke Tshilombo akoki na ye makambo bana faili oye bana mboka oye bana matefali oye entendant bandeko na ngai bokokatana na mikambo oyo etali makambo ya discipline alors babengisi Odise Kabuya na commission de discipline po bayoka ye bango nde ye nde bazofunda babengisaki bato bazofunda Odise Kabuya Odise Kabuya akimi akei te na commission de discipline wana bafundaki ye bakei batalisi ye pourquoi biso totelemi po secrétaire général oyo akende mais ye secrétaire général bazofunda ye moko asala nini akimi mais nani na bango etali makambo ya discipline balobi bazosala congrès ordinaire le 12 entre le 14 ou le 12 po badéterminer nini bakosala na bagrief oyo bazotangela Odise Kabuya batuni bango eske lokola ye te na commission de discipline bokosanctionne ye to bokosanctionne ye te commission de discipline na bango elobi sanction positive to sanction négative ezali constitutionnel to ezali na statut ya parti ezali na bato bazali na kati ya commission wana nde bakoetudie bakoestatue bakoyeba sanction nini Odise Kabuya akozwa bana mate faile oye omoni ke nyonso bacombatant na bango bazobundela lelo monsieur Kabuya bamemi ye deja tina 1000 abandi kokima meme kokende commission de discipline bana mate faile oye c'est pourquoi tokosenga na yo congolais c'est pourquoi nokosenga na yo congomane mwana eside mwana ya lamuka tozala lokola moto moko totelema po mboka oyo elobi etelema bana faile oyo nakoka kopesa bino lokola information mpona makambo ya Kabuya yango wana bana faile oye nasengi na sécurité soki akso ezali bolongo na balabala bazongi boye otie na balabala botela kolobaloba
batindaki ministre des Affaires étrangères na Uganda. Précisément, auti okende na Luanda, précisément na Angola. Ake mpona nini? Po banégocier na Rwanda po alongola M23 na mabele ya Congo. Rwanda akomi lokola kosambisa Congo. Rwanda alobi ya mbongo na sala obino bolobi boyebisa Tshisekedi azwa ba FDLR, ba force démocratique pour la libération du Rwanda, po bazalaki epai na ye atombola bango atya bango na motu akende kotika bango na pays oyo ya bazali ba Rwandais ba rebelle ya Rwanda oyo batelemela pouvoir ya Kagame baya awa depuis 1994. Soki Tshisekedi akozwa bango yo mpo ozondima nakanga bango okomema bango wapi? Tshisekedi akomi lokola portere ya ba Rwandais azwa bango akende kobwaka bango soki na saki nini ye moto akoyeba. Yango bandeko bakongole mosusu balobi il faut batelema bayebisa Tshisekedi alongwa na négociation wana, bayebisa Tshisekedi alongwa libela na négociation wana, azonga azwa makambo ya guerre aba soki te po koyela ye etali ye. Bana Martin Fayulu oye nasengi na sécurité pokopusa repa ndeko babisi eke tosala déclaration politique. Déclaration politique. Non à la mise en place. Nous, résistants et cadres de l'ECD Tchangou, présentons notre mécontentement en rapport aux nominations ou aux mises en place du bureau provincial de notre district, y compris les représentants des résistants appelés communément parlementaires debout. Déclarons ce qui suit. 1. Soutenons la vision du président réellement élu, Martin Fayulu Madidi, celle de reconstruire un Congo plus beau qu'avant, dont il incarne la vision de Lumumba et de Kimpamvita. Pourquoi pas celle de Papa Simon Kimbangu, le sauveur de la race noire, celle de bâtir un Congo digne et prospère. 2. Rejetons avec la dernière énergie la mise en place qui a conduit à la nomination des animateurs au poste ci-après. 1. Le bureau provincial de Tchangou. 2. Les animateurs des places de résistance ou les places de résistance, oui. 3. Les structures spécialisées. 4. La Ligue des jeunes. Suite à cette gravité, exigeons au bureau national du parti de revenir à la raison et corriger cette erreur dans un bref délai. Faute de quoi, nous tirerons les conséquences et le parti sera le seul responsable. Aux cadres et résistants de la province de Tchangou d'ouvrir l'œil et barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui tenterait de déstabiliser notre district. Nous ne pouvons pas continuer de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. C'est la folie. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, nous n'avons eu de cesser à faire comprendre aux autorités du parti que la procédure de désignation était mal engagée et qu'il fallait un consensus autour des règles du jeu et des principes devant nous conduire à voir des hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour sauver le district et corriger les erreurs du passé. Exigeons la convocation immédiate d'une table ronde qui va rassembler les fils et filles de Tchangou pour déterminer la vie politique de leur province. En cas de refus, les cadres et résistants de Tchangou vont se prendre en charge. Que vive la RDC avec SID, c'est possible. Fait à Kinshasa le 3 août 2024. La déclaration lue par les camarades Moulo Polusangu Océan, signée par les camarades Albert et les camarades Jean-Paul Louvutuka. Je dis et je vous remercie. Tokopesa na lingala maye tolobi. Tolobi boye.
biso ba résistant pe ba cadre ya SID o tozali na Tchangu. To pesi pe to lakisi pe to manifester kozanga esengo na biso na ba nomination oyo euti ko salema na niveau ya district ya Tchangu. Nomination oyo salami en violation même ya kozanga ko respecter même parité même la géopolitique pe ba griller febele oyo msusu totangite. Yango toye ko déclarer na mokolo ya lelo boye. Ya liboso to lobby toza ko soutenir Tata Ekolo Martin Fayulu Madidi, le président réellement élu. Toza ko soutenir vision na ye po vision ya Fayulu ezali ko incarner toko kokana na oyo ya vision ya papa Simon Kimbangu, ya mama Kimpamvita pe ya Tata Lumumba. Oyo ya kotonga Congo ya makasi, Congo ya luzitu, Congo ya respect pe Congolais ya bwania. Na yango na po ya mibale toboyi makambu oyo secrétariat national oyo sali lokola mise en place to ba nomination oyo bango basali na mbeba oyo ezali na kati wana to uti kolobela yango na likolo ndakisa nomination ya bakonzi ya bureau provincial ndakisa na mokonzi to bakonzi oyo bakambaka ba place de résistance. Moi qui vous parle, je suis le père fondateur ya ba place de résistance. Na historique ya ba place de résistance histoire na yango to boyi pe lolenge oyo ba organiser na ba structure o ba bengi structure spécialisée boyi bango na parti to boyi pe lolenge ba nomination o ba sali na niveau ya ba konzi ya jeune to bengi yango la ligue des jeunes. Na yango lokola makambo oyo ezali boye biso to sengi na bureau national ya parti na biso SID bazongela masolo oyo pona koboya berer oyo utai koleka biso bambule eleki soki basaleli yango te biso to ko se prendre en charge et parti a kozwa ye moko mbano to conséquence na makambo oyo to ko sala lobby koya. To sengi na ba cadre nyonso pe ba registre ya Tchangu bino nyonso bo fongola misu na bino bo barenzela bo kanganzela na mutu to batu oyo bakosala manso po ba bebisa image ya Tchangu parce que Tchangu ezali fief ya Martin Fayulu batone sengeli to telemela bango pe to kanganzela ba lekate pe makanisa na bango elekate na makambo bazosala na district na biso parce que to koyi kozongela ka likambo moko pe to zela na résultat c'est que kozala liboma na yango depuis basanza to yebisa même ba konzira biso ya bureau national otobengi autorité ya parti ba comprendre que procédure to le lenge oyo bango baza ko salela ko proposer ko salela ba nomination na niveau ya district ezali na lolenge wana te et respecter ba norme te parmi ba norme la parité homme-femme parmi ba norme la géopolitique parmi ba norme le profil de tout un chacun. C'est ça l'escalier. C'est ça l'échelon. Toboyi yango. Soki bakonzi bayokeli biso te, biso tokosala oyo mutema na biso kolinga. Et parti yemoko akozwa yemoko mbano pe conséquence na mayema koya. Yango tolobi soki bayokeli biso te tokosala pe tokobengisa lisusu bino bandeko wa journaliste tokozonga lisusu awa po toleka na deuxième vitesse supérieure. Nous sommes là pour soutenir la vision du président élu Martin Fayulu et soutenir notre parti. Soki mabe ezali esengeli totelema yango totelemi awa tolobite awa songoloka songoka pakala akende mais nous voulons que la nomination est respectée par normes parce que nous prenons l'état de droit dans notre parti. On ne peut pas voir des bêtises dans mon parti comme ailleurs. Il faut que l'école
Il faut que le CID soit une école politique de ce pays. Oyo, Tokosala, le respect, il y a constitution pour respecter, respect, il y a statut, il y a parti Nabiso, na pesibino matondi. Qui a pour objet de sauver la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les Congolais ont compris ce que nous avons dit en 2018, qu'il n'y avait pas des élections, il y a eu des nominations. Et Kabouya venait de le dire, que ceux qui sont au Parlement, s'ils sont des députés, c'est grâce à sa signature. Or, ce que nous savons, que c'est la CENI celle qui est habilitée de déclarer tel ou tel autre est élu député. Or, Kabouya aujourd'hui s'octroie le pouvoir d'être l'organe de publier les députés. C'est vraiment une innovation pour nous, la génération montante de la politique congolaise. Donc, une CENI parallèle à la CENI officielle. Donc, c'est vraiment, ça nous a marqué. Et puis, ce que l'UDPS est en train de faire, nous ne savons pas qu'est-ce qui vont rester comme souvenir dans les annales politiques de la République démocratique du Congo. La médiocrité, n'en parlons même pas. Les détournements, n'en parlons même pas. L'Est de la République en fait, mais ils n'ont aucune solution, aucune proposition. Mais ils excellent dans les vols, dans les détournements, dans le tribalisme, dans la médiocrité. Donc, aux Congolais de prendre la conscience et de tirer toutes les conséquences que le Congo est au bord de l'explosion, comme c'était l'Empire romain d'Occident. C'était comme ceci. Donc, le leadership de Tshisekedi ne garantit pas l'avenir du pays. Et donc, les Congolais doivent se prendre en charge de se libérer et non d'être libérés. Et même une auto-libération. Regardez ce qui se fait dans l'Est de la République. Partout, les Rwandais, les Ougandais, les Burundais sont là. L'armée, l'état-major général, ils sont dans les fêtes, ils construisent des étages. J'ai vu sur place une maison en étage, on me dit là, c'est pour les chefs de l'état-major général. Mais le chef de l'état-major général, ce n'est pas à la maison, c'est au front, pour qu'on sache que vous avez été bien formés. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire, messieurs les journalistes. Donc, le pays va très mal, le transport n'existe pratiquement pas. Dans la vie sociale, si vous regardez, il y a flambé de prix. Si les marchés, et la vie devient intenable, partout il y a des frustrations et les gens ne mangent plus bien. Où est l'état de droit que l'UDPS nous a promis? Mais ce n'est pas nouveau, mon cher ami. Moi-même, j'avais vécu ça un jour, j'étais sur l'Imité, 5e rue. Je vois plus de 5 jeunes déjà, avec des bérets qu'ils ont fabriqués eux-mêmes et des polos écrits Force du progrès. Ils ont ligoté des jeunes gens avec des cahiers sous leurs épaules. Je me suis posé la question aux environs de 16 heures. Est-ce qu'ils ont... Ce sont des OPJ, ils les amènent où? Ils se dirigeaient vers leur siège, le bureau national, et sur l'Imité 10e rue. Je me posais la question, mais nous sommes où là? Ce que le général Kilimbalimba vient de faire là-bas, ce n'est pas nouveau. On voit ça ici, sur route Mokali. Il y a une base de cette milice de l'UDPS qui menace les gens. Donc ce n'est pas nouveau. Et même ils sont là-dedans, comme on le dit, parce qu'ils sont au bout, ils ont perdu le souffle. C'est comme ça qu'ils sont en train de tromper l'opinion, que nous-mêmes, nous avons autorisé qu'on puisse les arrêter. Non. Qui les encourage? Qui les envoie? Qui les organise avec des machettes? Souvenez-vous de la déclaration de Kabouya qui avait dit, de Kabound à l'époque, il avait dit, si on blague avec nous, nous allons donner des armes. Mais les armes, quelles sont déjà des armes? Des armes à feu, des armes blanches. C'est ça qu'on a trouvé là-bas, c'est Kabouya qui avait dit ça. Donc, on ne doit pas dire innocenté M. Félix Tshisekedi dans cette affaire, soit innocenté M. Kabouya. Ils sont à la base, ce sont eux qui organisent cette milice et qui leur déterminent les missions qu'ils vont assumer pour terroriser le peuple congolais comme ils sont en train de le faire. Mais malheur à eux, parce que le mandat a une limite. Donc, après leur mandat, ils feront quoi? Ils deviendront qui? C'est ça la question qu'on doit se poser. L'UDPS deviendra quoi? Voilà un peu, messieurs les journalistes, quant à cette question. Merci. Mais tozomona na bande kwa UDPS. Bon. Ngai na pesi raison na Belge alobake ce que c'est ko ba ko pesa pouvoir te. Ba olimbisa nga le terme ezali bande ko na biso aka sai. Bazaba de ko pesa bokonzi te. Pe le moni sami noir sur blanc. Lelo bandeko wana force du progrès. C'est une milice qui est comparable à Mobondo, qui est comparable à M23. M23 là-bas à Grèce tue nos frères.
le Mobondo agresse, il tue nos frères. Et ici à Kinshasa, la capitale et partout, il y a une milice au nom du Force du Progrès qui est tentée de faire la loi Ndenga Balingi. Toyoki o Toyoki, bien que bakonzi na bango bazoboya, mais tomoni na bilili bakangi bango na résidence ya ndeko oyo azalaki mokonzi mboka ya liboso na kotanga kombo nete parce que balero biso tokuta nango eza ndeko wana ya kinakati. Alors ngai kutu nalobi que Satan contre bango babunda bien bien. Pour nandeko Kabila nandeko tiro bango